qui polio et polio ana et rendre infirme ya makolomi balé mais natangi bakela sina sisi ya vie ya mutu te. Infirmité nyo surtout o eza na vie ya moto eza kopesa ye wonderful person, not because I'm wonderful, no, just because God give me a grace, because Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas ya la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je vous ai dit, merci pour votre fidélité, chers internautes, fidèles de notre chaîne Image à Congo et fidèles de cette émission Coin du Courrier qui est toujours présentée par moi, Yvonne Nyandabu, la patronne. Dans cette émission, nous avons vraiment beaucoup de temps de vous faire découvrir la curiosité de chaque émission. Je le dis toujours, si je suis là, c'est uniquement pour la vérité et non le mensonge. Je vais recevoir un homme, je vais vous faire découvrir un homme parce que c'est les Coins du Courrier, c'est un homme vraiment exceptionnel, laissez-moi dire comme ça, exceptionnel, parce que je sais pourquoi je l'ai dit. C'est un homme qui a beaucoup de qualités, malgré ses culés, mais laissez-moi quand même dire bonjour à cet homme que je vais recevoir aujourd'hui dans mon émission, juste pour une petite présentation, parce qu'on aura vraiment le temps de faire plusieurs émissions. Vous allez découvrir pourquoi je l'ai appelé comme ça, exceptionnel. Donc, c'est lui mon invité d'aujourd'hui. Il est pasteur, missionnaire. Donc, c'est pas pasteur, il est missionnaire. Il est vice-président de V-Club de Kinshasa ici. Il est le deux entreprises multinationales. Donc, il est beaucoup de choses. On ne sait pas pourquoi. Mais il est avec nous. Il va faire la présentation de sa vie lui-même parce qu'on aura vraiment beaucoup de temps. Je vais quand même dire bonjour à Papa Jean-Félix Bamana. Papa, bonjour. Bonjour. Bonne année d'abord. Merci, pareillement. En fait, c'est les Coins du Courrier pour le compte de notre chaîne Image à Congo. Moi, je vous appelle Jean-Félix Bamana. C'est votre nom? Oui, c'est mon nom. Jean-Félix Bamana, c'est mon nom. C'est mon nom. Un homme exceptionnel. Ça vous voit? Oui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait exceptionnel. Je ne peux pas nier ça. C'est une vérité incontournable. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait exceptionnel. Et je suis exceptionnel. Merci beaucoup avec Papa Jean-Félix Bamana. Jean-Félix Bamana, c'est un nom qu'on a toujours l'habitude d'entendre ici à Kinshasa. Il est vice-président de V-Club ici à Kinshasa. Mais dans cette émission, c'est Coin du Courrier, je veux qu'on dise qu'un peu à Lingala, c'est l'homme exceptionnel, c'est le mot, parce qu'il a qualité, c'est vraiment exceptionnel de voir un homme comme vous aux à la vice-président, aux à la nini, une chaise roulante, je ne sais pas. Oui, Nzambazana ndenge nae na lobarami na français. Dieu écrit droit mais avec des lignes courbes. Na lingala tokolo ba nzamba komaka na mokoloto sembo mais ba ligne na ngweza ko baluka. Soki ba qualité nyo surtout oyo lobi na mérité yango na nzela ya Ngolu Nanzambu, Nazali président de la section handball ya V-Club, na coordination Nazali était vice-président, et puis Nazali DG ya société Red Force Solution, ou Nazali multinational Munene, et puis Nazali li sous DG à Share Mineral Exploration, ou la société Munene, et Kamba Minaba australien. Mais naza DG nango awa na Congo pe na ba pays mususu africain. Nzambe mutapesi ngai ngolu
Pe nazosalela nzambe naza missionnaire banda bomwana nanga naza na bane ebele comme missionnaire nasalelaka nzambe nasokipaka mingi na baveuve pe na baorphelin oyo ezali vraiment esika bomoi na ngai efandi parce que Bible elobi religion oyo ezali pure et sans tache liboso ya nzambe ezali kolakisa bolingo epa baorphelin baveuve na bato oyo bazangi yango nde eza meilleure religion ya mokili. Donc nasepeli tokoloba mingi lelo ezali peut-être présentation tokozwa chaque domaine tokodévelopper yango pe kopesa courage ndenge lobi na eta na ngai nabotamaki boye te mais na bomwana nazwaki polio et polio wana erendre ngai infirme ya makolo mibale mais natangi bakelasi na sisi pe nasali misala ebele pe naza kosala yango wana ekozala pe mpona koencourage bandeko na nga oyo baza na chaise roulante na beki bo baza na lunette baveugle pe basourmiwe ya kodésespéré te tokomona yango tout au long ya baémission tokosala e koencourage pe baparent baza na bana baza na basituation ya infirmité bayebake bana wana nzambe atie trésor na kati na bango soki bameki kopesa bango chance bakosala eloko monene ya kochange mokili oyo. Donc oyo moke nakoki koloba yango wana eza mokie mais eza ebele papa oyo biso tokoki toyeba nani oza osali a osali okomaki kuna ndenge nini na kiti ozokoma kuna ndenge nini mama kiti oyo ezali frein ya vie ya motu te infirmité nyonso tu oyo eza na vie ya moto eza kopesa ye makasi ya kokende liboso soki moto oyo amipesi na nzambe pe vraiment azwi bomoto azwi sérieux ati aboyi makambo oyo ekoki kobebisa bomoi moto wana okende liboso pe soki komipesi na kelasi na kobondela nzambe na kotalela nzambe okosala ba exploit belé parce que Bible lobi na nzambe tokosala ba exploit belé. Alors kotanga komicha bomoto kobosana infirmité ata soki ezali frein moko te parce que naza na ba faculté na nga nyonso ya vie ezosala que na vie sokoza motema malamu okokota na ba place ebele parce que Bible lobi sengo na bato bazana motema malamu bakomona nzambe. Donc en français babi heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc ezali yango nde mutu esali kofungola ngai mpona nakende nakoma na banzelo nyonso infirmité ezali frein moko te ekomema biso liboso. Merci. Vraiment parce que ça n'a pas annonce ya émission on ndenge na lobaki yango do le début émission que eza na show na ngamo konde na bilelo to salango na lingala eza émission on bozwa bambala ebele pasteur Jean Félix Bamana et non Jean Félix Bamana eza comme to yo na biso même subi ba yebi wa yebi te ayeba ke saka missionnaire Jean Félix Bamana oaza ana ko me papa tango komi 2 jours entreprise oza vice-président osala betide ni nasali betide théologique naza théologien nasali étude artistique naza artiste parce que natangi na académie de beaux-arts nasali étude ya management administration management and marketing nasali yango na bamboka ba anglophone non nasali na Kenya na Australie nasali étude na ngai nazwi degree na ebiti awa tokosala équivalence à nini lelo eza na PhD na koki ko défendre marketing management na administration yango na mona zape numéro 1 ya entreprise nasali pe étude théologique nasali étude artistique nasali ba recherche belé na makambo belé na monde ce qui fait que eza ko poussa ngana kende liboso penza dans l'église na Kinshasa
Tenga naza missionnaire. Un missionnaire ne peut pas faire une église. Nazali membre de la communauté presbytérienne de Kinshasa, CPK. Nazali protestant, na botami, na koli, tilelo, je ne quitte pas mon église, mais naza ko contribuer na œuvre nzambe na l'église onyo sezo ko inviter biso tozo to sali musala nzambe, mais église nanga c'est CPK. Quand on va sur une église, je ne sais pas. Bazo bing c'est au missionnaire, ya côté à kako kende. To est-ce que confiance va bazo pesa parce que nous avons une église. Confiance ce n'est pas l'église, hein. Confiance c'est ce que l'homme a. Et loko nzamba chekati na mutu. Yango nde bato bakomona o babengi ya côté. So bato bazo batki ozana eloko nde bato bakolanda eloko wana nzamba chekati nayo. Eloko ezana kati église te eloko ezala kati ya mutu. Na corps ya Christ alors. Bato bazo benga toye to sali ministère après tozongi. C'est ça le missionnaria. Un vrai missionnaire, quand il va quelque part, ce n'est pas pour créer une église. Il va apporter un plus à Zongi. Et c'est comme ça que Nazonga, les introductions, sur un développement, on saura développer la vraie vie du missionnaire et la vraie vie d'un manager et ma vie sportive comme dirigeant sportif. Parce qu'à part 20 clubs, nous avons une équipe Nangamoko. As Bamana, ils ont la 2e division dans Lukunga et Bimaki champion année passée dans la 3e division. Donc, à part ça, on va découvrir Bamana dans la jeunesse, Bamana avec la politique, Bamana avec les orphelins et les veuves. Donc, beaucoup découvrir la face de Bamana et curiosité Nabino, je pense, et Kozala un peu satisfait. Vraiment, merci. C'était juste pour une petite introduction de cette émission. Donc, quand on a une émission vraiment à long et à large, dans l'image, il y a Congo, point du courrier, il y a point du courrier, na missionnaire Jean-Félix Bamana. Pour ceux qui nous ont suivis, papa, je ne sais pas, pour cette petite introduction en français, qu'est-ce qu'on peut dire tout ça? Je veux dire que si je suis invité ici et dans la présentation, on vous a dit que j'étais un homme exceptionnel. Je ne suis pas vraiment exceptionnel parce que je suis exceptionnel. C'est à partir, ils m'ont découvert sur chaise roulante et ce que je fais, ils ont dit c'était exceptionnel. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde, c'est le sérieux, c'est Dieu et c'est les études qui amènent une personne à devenir exceptionnelle. Et vous allez découvrir Bamana sur le plan sportif, qui il est, Bamana sur le plan administratif, Bamana sur le plan missionnaire, sur le plan religieux, qui est cet homme Bamana, et Bamana dans la vie sociale et active. C'est avec le temps qu'on va vous montrer mon parcours et ma réussite. Je vais aussi parler en anglais. I just want to take this opportunity to tell everybody in this presentation on YouTube, they are calling me a wonderful person, not because I'm wonderful, no, just because God gave me a grace, because I put some of serious in my life, and I did studying, and I'm managing a company, and I'm in business church, because I'm a missionary, and secondly, I'm in the world of sport because I'm leading a football team, a handball team. I was a leader of basketball team, and even I manage a team of wheelchair basketball of Kenya. This time we are going just for a presentation, and we are going to see very far. Because I'm coming back today, is just a presentation. Just keep up to see what is going to happen in this TV show where I'm going to talk about myself, how God raised me up in different way. And I just thank this God, and I tell all parents to just follow this presentation
to be a lesson for another child facing disabilities. I want to say disabilities is not inabilities. And I want to say there is no excuse for disability in life. To say because I have this disability, I failed in my life. No. From the disability you can do something great. And you can win. And you can manage the world. The world needs you. And let's see. Tomorrow, after tomorrow, we have a show, a show with the presentation, and we are going to see. You are going to listen what happened in my life. How I became a disabled. I got these disabilities. I was very child, and I grown up. I went to school with everybody. I finished university. I did all studying, and today I'm winning because my legs is not the end of my life. Keep up. We see each other tomorrow. God bless and lead everybody. Amen. Voilà, amen. Anglais, mon dingue, les kinga, pour écouter quoi dans la suite. En tout cas, tout ça, quand on a solution, on va pas y aller comme anglais. On va essayer. Bien, mangaboti d'habitude. Si on a questionnaire en anglais, on sera en Kenya. Si on a questionnaire, on saura comment faire une émission en anglais avec le pasteur. On a tout notre question à Pamba. Maman Nico, si on a une question, on a vraiment notre anglais. On a questionnaire comme ça. On a retourné à papa et moi, on a développé la question. C'était juste une petite présentation. Il y a missionnaire Jean-Félix Bamana, il a handicapé, mais missionnaire aussi au Congo. Il a découverte. Nyambala liboso na image ya Congo, donc ça choix nanga na cette émission de la salle en boisa présentation kaka. On aura une émission demain avec le pasteur, le missionnaire pardon, commissaire na trou na pasteur, on aura une émission demain avec le missionnaire. On va découvrir le missionnaire qui est le missionnaire Jean Bamana. Donc tokoye bango lobby papa outi wapi e bandaki ndenge ni nakenda mais vu que la patronne a toujours l'insistance ndeto sali kaka anos oyo pona ba oyo baza ba abonné fidèle ya image ya Congo. Vous êtes plus de 2000 personnes en tout cas. Merci pour votre confiance. Malgré tout tourner tenir sur tout ça la tema boza on a ka pour Orlando biso. Merci beaucoup à tout le monde papa. Na habité olaki ba to bazo Orlando biso nini pona le anglais ba msuba kitin. Na ABC batu nyonso bozala na esengo pe kimia boyebi mboka na biso pone bonga ifo toyoka batu nyonso baloba toyebi ke moto nyonso na mokili batu bandima kete me tolobaka pona o bakondima eza o nzamba atiaki na nzela na bango bandima Yesu mwana nzambe batu nyonso bandima kete bamusu bafingaki ye bamusu batiolaki ye. Donc c'est la loi des hommes, donc ça c'est incontournable. Mais bao balingi kolanda ekozali pamboli pona yo nayebi ke na kozali pamboli pona yo anoyo na émission yo. Et après présentation na ngai na kosala ba message et boyebi bao bayebi Jean-Félix Bamana na mokili mobimba ba message on nzamba pesa ngas et délivrera batu ba témoignage ezebele na monde entier. Moi to lo bangote to kotambusa micro boko découvrir ba témoignage ebele parce que tolingi ba miracle o ezali silencieux mais au ganga. Alors Jean-Félix Bamana alinga ba miracle moko silencieux mais ganga. Et nayebi ke mbulo naza une bénédiction pour na mutu moko azolandanga. Bon ça là vraiment je serai une bénédiction pour toi. Et bikuke ebele kofungwama peto kofungola maele ya batu na makambo ebele parce que nzamba lobi libota nanga baza okufa pona kozanga maele. Il faut topesa batu maele nzamba pesi biso po batu bakufa na kozanga maele te. Donc ba maman na sengi na ba papa na bana tous les jeunes pour découvrir une personne, c'est Jean-Félix Bamana qui vous aime. Je vous souhaite une douce journée, nuit, tout. Vous en avez kimia, l'obito vous a escamon. Merci.
Merci beaucoup. Le but au coin du courrier à Sikana, la patronne, le missionnaire Jean-Félix Bamana. Nous disons comme ça merci. Dans Moutoumou, quand on a parti à Belgique, grande Kotopesio, merci Ebélé, Mélé Dubois, maman Nicolas Grace, merci à Bima Mangabo Kenya, merci à Baza Lucien Baza qui était moi et le missionnaire Jean-Félix Bamana. Au Antimek, déjà, vous allez inviter la mission Lolo pour la présentation à notre pasteur, le pasteur Tubin. Pasteur Tubin, vraiment, coup de chapeau, papa, merci beaucoup pour le travail. Merci vraiment. Donc, Koutani Lobby, au revoir. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, yo baza sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kutate, ça ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne, hein, Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, bah comment monsieur souhaite ça ressort au yoki en obo, sentinelle, bah au fin d'ailleurs. Mais oui, et ça m'a plaisir, il y a encore un site notre